Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission. Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvid Béa, bien-aimé dans les Seigneurs. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yakolobake, Nzamba, Moto, voyez, Wapi et Longona, pasteur, Feza, Missia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukwaya, Motema, Yabivens, Domo, depuis Londres, Pena, Maman Gisèle, Luke, Motema, Papa, Emmanuel, na Boston, Maman, Mami, Zama, Lola, Amona, na Papa, Blaise, Munga, Anna, Suisse, Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde, Mosu, qui s'est bien aimé dans les Seigneurs, vous qui nous suivez de partout, toujours na cadre de l'émission, rien que la vérité. Bah oh bah benga qui bien aimé dans les Seigneurs. Bah réaction bah vous Kolanda, prophète Deniles, Bolandi, musicien ya Marie Missam immortel Kanik, bah peu Kolanda ex danseuse bien aimé dans les Seigneurs. Oh ya lobby que Makam Deniles a lobby Ezaya solo que Marie Missam en dehors ya Ruth Missam azana abota moi na mobile moko aza déjà na ba 15 ans na pasteur moko na liberté bien aimé dans les Seigneurs. Est-ce qu'il y a solo Marie Missam en dehors, il y a 8 abota moi na mobile Moussous. Bien aimé, nous allons bien les découvrir tout au long de notre émission. Toyami Moko, ok, vous voyez bien très bien qui n'est pas présenté. Azara qui proche à Marie Missam, Baba on peut très bien à Marie Missam, bien aimé dans les Seigneurs, à la personne de Jules Ngandola. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, 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 Ndekonamai Alvina. En tout cas, moi, je suis internet, surtout partout aux Ali. Moi, c'est M. Jules Ngandola, présentateur à Lingala Facile et puis directeur des programmes il y a OpTV. Donc voilà, on est là. Ok. Jules Ngandola bande au bazo la nabiso sérieux aux présenté par émission religieuse na OpTV au Bandakala aux allez qui vraiment proche à Marie Missam. Il y a un autre qui vérifier information ce qui est vrai to et force neto qui moi confusion côté moi mingi immortel lobby za yangote Denis le Salobi que Marie Missam a bota na pasteur mon limité et chose étonnante ex danseuse à Marie Missam a yesu ko confirmer information au Jules Ngandola yo za qui proche à Marie Missam et là on y me meli biso na émission lelo rien que la vérité concernant moi na ya Marie Missam ya mobile. Ben voilà, merci d'abord. Donc je te dis merci mon frère parce que opportunité au Pessingai et puis ça meli batunyo surtout s'il faut le dire. Na rosenga na ba internaute na bisunyo surtout au bolandara émission la vérité rien que la vérité. Bozala wana pour comprendre la biloko mususu. Bozala pena wana je vous en prie. Bozala wana pour comprendre la réalité mususu. Na ligne d'abord rectifier le Rwanda ngana qui proche à Marie Missam non seulement proche mais je fus attaché de presse à Marie Missam. Ah bon? OK. Oui. Attaché de presse à Marie Missam depuis je crois 3 à 4 ans aux Aguina c'est Marie Missam nandé ko travailler en tant qu'attaché de presse. Tokena ba braza ndeko ngai l'homme de Dieu immortel Kanik Ayebi tokena ba braza to betela ba mbula Ayebi nazala qui très surpris lokola yo koyoka Deniles pour je crois qu'à l'émission passée na yebisa ki yo prophète quand même te ngana benga ye pasteur te na benga ye prophète te na benga ye porte-parole. Et pourquoi Deniles porte-parole ya Fali Ipupa. Vous comprenez? Deniles c'est porte-parole, il y a Fali Ipupa. Vous comprenez? Tant que na mamnenge zali donc il n'a pas jamais écouté pasteur. Donc l'ongola pena pasteur et tiens mupandi aza pasteur te jamais. Il y a aza pasteur te aza prophète te azali porte-parole il y a Fali Ipupa. Deniles. Vous comprenez? Babilobela ya mwanza lobi wana na nini na ba émission na landier j'ai du mal azotala nga pena bien ayebi na longola lunette nga ayebi oyo azoloba na ye Jules Ngandola nazali journaliste ya mukiete journaliste moko ya dimi oya Pasteur Deniles, nde batu babengelaka yo Pasteur Deniles nga na bengaka yo Deniles émission on a osa lelo ceux qui ont osé osali droit de réponse c'est ko daye na yo
talanga pena bien ceux qui ont osé que ça la droit de réponse na makambo na oloba lelo c'est ko kufi na yo oyebi muto oloba no talanga pena bien na misu na melaka diamba te na melaka zododo te na melaka bombe te mais ceux qui dénient au sali erreur au sali droit de réponse na makambo na oloba lelo au kufi na yo. Donc par là qu'est-ce que je veux dire? Babylone est belé à l'obiwana contre la sœur Marie Missam. Oh Marie Missam a bota moi na moya mobile a 15 ans na pasteur moko boye. Non mais moi franchement ça va m'étonner. Quelqu'un comme Denis Les ne peut jamais se permettre de passer à la télévision pour raconter n'importe quoi. Moi je suis attaché de presse, il y a Marie Missam, il y a la sœur Marie Missam pendant 4 ans. Au retour na Yves Abdallah est vivant. Au retour na Yves Abdallah est vivant. Aroye bisao que ngainde nazalaki attaché de presse à la sœur Marie Missam. Mais koyuka Denis Les ko le la télévision ko lobake Marie Missam abota mwana moko boya na 15 ans mwana mobali na 4 ans aboté na pasteur moko boye. Mais n'habite mon pasteur. Moi je te demande, yo muto bato ba bengo pasteur. Nini ezwaka yo er moko bina quand vous passez à la télévision pour na n'importe quoi et ça rappelle nini on a besoin d'une actualité tout on a besoin d'habiter. Je me demande pas d'habiter monsieur Denis Les on a besoin comme bon yo ezara toujours dans l'actualité tout ezara nini Denis Les Marie Missam azaki mutoyo pour votre information nazolo balikamboyo ceux qui n'a consi, je dis bien, n'a pas de micro na yo. Ceux qui n'a consi, ba musicien, il y a Marie Missam bazar à Kinshasa, ba na poto ba la nanga. Ba musicien, il y a c'est Marie Missam ba na poto ba na Kinshasa ba la nanga. Na bandai ko ya na ndaku ya c'est Marie Missam na lemba salongo. Ko na bimsumu wana. Des fois c'est Marie Missam maza na pantalon azolamba pe na fufu nga na vaine to solola na sœur nanga. Vous comprenez? La sœur Marie Missam c'est une servante de Dieu. Oh ya sali musala mboko e monani. Mais Denis Les se permet de passer à la télévision pour raconter n'importe quoi que c'est Marie Missam abota mwana moko mobala na 15 ans na pasteur moko boye ba bomba eti mwana ngwa ebani lelo. Mais Denis Les na mitu na rabana yo ezaka bana nini? Yo au comment de porte-parole il y a Fali Poupa. Yo au comment porte-parole il y a Fali. Yo non ozabo yo comment porte-parole il y a Fali. Bon, au lukaka siko nini. Olinga ozala toujours na actualité batanga kombo na yo to lukaka nini. En tout cas dans l'émission Oyo et là on a oyebisano ezake que ça soit la toute dernière fois. Autant à combo ya sœur Marie Missam. Totika molimo ya sœur na biso epe mana kimia esika zali nzambe abatela ye avant na kimia. Mais yo comment na yo ko la télévision ozo lobaka makambo ningo koma na porte-parole ya Fali lobaka makambo Fali ningo lingi salaka makambo ningo lingi banini buzo ba wana banini. Mais parler d'une servante de Dieu qui nous a quitté o totika na passe na motema biso ba oyo. Nga na voyager na Marie Missam to betela ba mbula na Brazzaville. Comment na mwana ya bota na pasteur te. Non mais écoutez. Moi na ya Marie Missam o nga na yebi comment na Rite Missam. Mais à lobby que Rite Missam azana leki ya mobali Marie a zoisième ya pasteur lokuta ya nyama. Omoni nge Zak la lobaka. Viens nga Zak la lobaka. O lokuta moko na yebite quoi. Ndenge Denis Les azali. Denis Les a le kuta moko na yebite. C'est quelqu'un qui veut seulement se faire des vues. Vous comprenez? Est-ce que moi aligné bazo ba vie aligné alo baba n'importe quoi batba laye batba landaye. Mais atika ba le kuta na kombo ya la sœur Marie Missam oyo biso ba oto na pota na motema ti lelo. Vous comprenez? Nga na ti lelo ngai Jules Ngandola na poto na motema soko tuni ba immortel Kanik
oh azaki chef d'orchestre ya groupe ya Sœur Marie Missamu ayebi vous comprenez ba musicien tout ya Sœur Marie Missamu bayebi qui est Jules Ngandola nde na olo baboy bayebi to betela ba mbula na ba Brazzaville vous comprenez na Sœur Marie Missamu to yebi makambo tout sala donc aza kovanda bokota la siko na yebakate la fois passée nga na yebisaki yo ndeko na bi na lobi kende na église ya Deniles soko moni 45 personnes ba na église wana oye na pesi yo $100 est-ce que kende to kende kite mais il fallait kendo ta la soko za kasuna ba ton église batu bazate na église ya Deniles pona nini bato tout ici bakima ye akoma na porte-parole ya Fali. Donc il passe tout son temps de parler de Fali. Pour moi ça m'étonne. Fali c'est qui? Fali c'est qui? Passer tout son temps de parler de Fali. Fali c'est qui? Non mais en fait moi ça m'étonne. Un pasteur doit préparer le culte à cause de temps la Bible. Un pasteur a besoin de temps. Il y a ressemble pour la bandimi. Il y a prier pour la baka. Où ils ont la carte église. Mais lui, il passe tout son temps de parler de Fali. Fali, c'est qui? C'est simple, musicien congolais, point barre. Vous comprenez? Non. Il ne faut même pas accepter cela. Au moins, ceux qui maman et Marie Missamu qui vivante. Ceux qui maman et Marie Missamu qui vivante. Nga mukolo na okende kosala prédote na ngai. Vous comprenez? Nazolo bango na télévision. Je mets quiconque à défi. Mukolo que nous ça la prédote nanga. Marie Missamu atikeli nga mbongo pa mama na ye. Ozo kompon. Marie Missamu ake ko beta production mo bona ba musicien na ye afisika bi Jules na mbongo te. O nazana ngo yango yo mekende mona mama mutako peso ngo. Nake na moni mama na ye. O ayebaki nga très bien. Tono sola na bien mama nanga. Azo pesinga mbongo oyo la Sœur Marie Missamu m'a laissé. Vous comprenez? Alors, Sœur Nabiche Sika Avandi, avant la Kimia et pas en colo. Alors, il ne faudrait pas que les gens comme les Deniles se passent à la télévision pour raconter n'importe quoi. Et puis, il faut révéler Batobande Ronangai, Nana Kanda Mabe, Ngakout Bassa, Ngakout Tala, Nana Sarabajé na Mutumorote. Pour Mututu Azana Mboroyo, journaliste toi na Mboroyo, Kudu, non, Tala Kaya Bodouga après. Mais Mututu, journaliste, toi, Namboko Ayebi qui est Jules Ngandola. Au retour de Moïse Mbie, au retour de Mike Flore, au retour de Mike Kalambayi, au retour de musicien qui est Wana, Baoyebi Sao qui est Jules Ngandola. Nalingaka lokuta te. Quand quelqu'un se permet de passer à la télévision pour raconter n'importe quoi, alors il ne faut pas botika Moutande Mwana, alba n'importe quoi, Batoba Gobé à Mwana. Non. La Sœur Marie Missamu, ti akufi akei nzambe azwi molimo na ye abota mwana moko ya mwasi Rite Missamu wana tanga uti poto aye na ba obsèque ya Sœur Marie biso batoza tuto yambaki mwana wana tango aye deuxième voyage na ye tango to salaki Pierre Tombal ya Sœur Marie Missamu biso tozalaki na mwana wana na hôtel Venus ndenge na ba Rite Missamu ayebi. Mais moi ça m'étonne. Il faut expliquer à la biso, va comprendre. Pourquoi Deniles Salobi Biloba Lobawana? Il faut expliquer Batou. Alors pourquoi Lobi Biloba Lobawana? Effectivement. Parce qu'il y a la vérité de un Moussa Nanzamako, constaté. Oui, très bien, qu'il pasteur. Oui, aussi ça a posé émission. Franchement, on a posé une question. Aussi ça a posé émission. Au vidéo, parce que le Biga Lobi Lukuta, côté ils ont mis ma caso la vérité. Corriger ce que benye musala nzambe longola no musala nzambe ngana no Deniles wana etalika yo moto ko ba ngana no Deniles bon on a continuer ngana no Deniles ba émission prophète Deniles toko ba émission par rapport à yango pourquoi eloni est motivé prophète Deniles aussi ça a posé émission Deniles na sepeli donc longola pasteur longola prophète. OK alobi yango pourquoi bato tout bona poto bola nga bien alobi yango parce que na ba obsèque il y a l'homme de Dieu que nous considérons dans ce pays.
l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, papa ya Moïse Mbiye. Tanga Koufaki, pasteur Bayaki Belé. Vous comprenez? Pasteur Bayaki Belé. Tango pasteur Balinga qui passe la prière. Vous comprenez? Pasteur Sonic Afuta. Azo qui parole pour expliquer na batuke. Tozo benga pasteur ya premier degré. Baya ko bondela. Siko pasteur ya premier degré wana. Baboyaki Deniles aya. Et pourquoi baboyaki c'est ça? Oh, boso baboye baninga ne moko baboye siko bongo biso siko tolo banini. Baninga na moko baboye bongo biso siko tolo banini. OK. Est-ce que vous avez la réponse de maintenant? Baninga na moko baboye. Baboye aza na premier degré siko biso tolo banini. Parce que baninga ne va comprendre que akoma na ye mutu, akoma na ye porte-parole ya Fali. Donc azo mérité que côté la Moïse azo mérité côté la Moïse Mbiye maboko te. Ozo comprendre? Azo mérité te. Yango moni pasteur Sonia Lobaki Boy. Nous invitons le pasteur du premier degré ba pousse na côté au porte bonda. Siko tango atani ba tango Denis Salinga pousse na amonika protocole et maman ba yote ba tche mo barrière ba yote. Siko depuis wana akangela pasteur Sonika Futa Kanda. Voilà pourquoi il est en train de rencontrer n'importe quoi à la télévision sous prétexte que la sœur Marie Missa Mabota mon amour mobile a 15 ans na pasteur Sonika Futa. Au moins Sonika Futa zotanga wana c'est un grand pasteur. Na solana Sonika Futa boy. Ndeto zana yo monde zana yo boy. Ndeto vanda na pasteur Sonika Futa boy. To vanda na plus d'une heure. C'est mon vieux to vandi boto solo là. Donc tu n'as pas qu'à botter na pasteur mon alimité. Azo le belané Sonika Futa. Mais tant lobby que kobanda na sendwe. Alobi kobanda na sendwe. Ti kokoma na échanger ya limité. Pasteur mo azawana abota na sœur Marie Missam. Vraiment atabino mo. Oyebi ke likambo yo boye tant même ba BG manda ba ko yongo eteki ba ko tukanda. Tant lobi ka ke kobanda na sendwe. Yo moko talaka côté bandi ko banda na sendwe ti ko koma na échangeur eza na pasteur moko boye eza na pasteur moko boye abota na sœur Marie Missam. Non mais to za la sincère ye kanda na ye azana ngona pasteur Sonika Futa po tango ba pasteur ba homme de Dieu sérieux baleka ki liboso ye bakala ki ye na protocole ke ya matate siko na kanda wana allez à tel meli malamoko a comme que n'importe quoi sur les autres pasteurs. Et puis dans ce plan la pasteur Marcelo Mingi Denile satakakaye midi tongo poko butu bandini makiparaete. Vous comprenez? Akiparaya ta soki mukete. Pour batutu ba déjà que yene ngazawana. Akoma na porte-parole ya Fali mututu surtout yebi. Yo imaginez un pasteur, je dis bien un pasteur soi-disant. Azo que na répétition ya héritier. Alobi kaza yebisanga siko na répétition héritier alors que no luka ba verset biblique ya sika ako sani ko gagner ba âme alobi kaza arche de Noé non bisika ko gagner ba âme na eza kuna non to za même bato donc Denis les ne na ba no lelo soki ka ko meki ko répliquer na émission oyo yeba ko na problème nanga problème sérieux. Donc vandaka ka nie ndenge vandi wana po oyebi malamu ke oyo nyoso lobaki contre la sœur Marie Missamu eza faux et archi faux oza conscient oza très conscient mo ke eza faux et archi faux alors vanda pena nie pena ndenge beje manda lobaka vanda pena nie oyebi malamu ke ozo luka ba base na yo ozo luka ba nombre de vues. Et là, on a luka yango wana. Olu luka ndenge ko gagner ba âme. Ndenge ni bato ba bongo la mité mabaya mba Yesu luka mo continue mo bikisi. Beaucoup mo lekisa ta pour gagner ba vie, ko gagner je sais pas moi ba succès. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi ngai nazolo bantake attaché de presse ya sœur Marie Missam. Na yo kalisusu Denile saleki na télévision te atangi kombo ya Marie Missam. Ça, je le dis en conséquence de cause. Alors, makambo na ye asala ba bes na nenga lingi
Vous comprenez? Biso to bana Zakari Baba donc mbanga eza kutu kolukate. Donc moni mbanga eza kutu kolukate, mbanga eza loko to zakana ngo provision. Chaka Kongo ndeni. Mbanga eza loko to zakana ngo peneza ba tonne eza belé eza kovanda. Chaka Kongo leka eza pena do ba tonne ya mbanga to zakana ngo biso bana zakle. Donc soko luki kutu problème Denis Les wana eza problème. Ponde na lo babo ya to bengi yemoko Zakari. Awoye biso ka ke Luka Kimia na Gilles. Ato bengi Zakari awoye biso ke Luka Kimia na Gilles. Donc eloko zo sala wana Denis Les na sepeli ata parce que n'oubliez pas que Zakari Baba se azalaki manager ya Saint-Marie Missam. Peut-être pour votre information. Zak azalaki manager ya Saint-Marie Missam. Alors tant que yo le la TV, on va n'importe quoi sur mémoire ya Saint-Marie Missam. Oh abota mwana moko bana 15 ans mwana mobali banini na ebite bino boluka ba vie boluka ba succès boluka ba nini pour na côté déjà na côté évangélisation succès si là déjà quand on a succès zaté na tchela qui est $100 na lobi akenda tala na église na yo soki bato baza 45 ti siko $100 les autres pas te va ina mo oso comprendre l'église bato baté parce que bato tout ba comprendre déjà que Mwanza midi pourquoi pasteur na bango alexakata na internet na kokumisa fali alexakata na kobeta masolo moko ezanga tina kokumisa ba héritier vous comprenez? Oh, un homme de Dieu doit passer son temps à consulter la Bible, à prier pour les âmes, pour préparer le culte. C'est ça rôle, il y a un homme de Dieu. Mais il y a un homme au comment yo moko s'appelle yo moko porte-parole il a fallu pour pas héritier yo moko soginani je ne sais pas yo dans le bi ndeko nanga Denis Les ezalambala ya suka j'ai beaucoup de respect pour yo parce que moi si na yo azali concert na biso Mama Tina c'est une femme que je respecte beaucoup. Mama Tina aza concert na biso azali journaliste à Antenne A, vous comprenez? Alors maman on a le quoi na yebi bien aza concert nanga azali journaliste à Antenne A. Si a commis moi sinon ndaku aza maman ya mbanga bien asolaka nga bien. Voilà pourquoi na yebi soko na pesio mise en garde très sévère. Denis Les mokolo na koyoka susu yo tangi kombo ya sœur Marie Missamu na ba émission na yo pona koluka ba base. En tout cas na yebi te mokolo ngo yo za bana ndenge na yebi te quoi. Natala ka émission moko oyo lobby otangi lisusu kombo ya sœur Marie Missamu. O sentir pena que bana ya Zakle bazaka na batoni ya mbanga eza ebele evandi ya provision. Au moins pena ndenge ni na oya pena cette fois-ci. Parce que c'est Marie Missamu asala trop pour na biso. Asala trop pour na biso na travailler qui na mingi na yebi bien. Mais comment la mouton à la télévision salir c'est Marie Missamu. En tout cas ça m'énerve. Franchement. Vous comprenez? Merci beaucoup, Papa Gilles Ngandola. Parce que par rapport à ce que nous avons les musiciens de Marie Missam, tous ceux qui ont immortel Kaniki, ils ont reporté plainte vidéo contre M. Denis Les. Réaction dans les années Makamouya, Bonzambé, l'église comme à niveau de parquet, qui va porter Denis Les plainte. Na sepeli fort, na sepeli makasi mi kutu ndenge. Na sepeli makasi mi kutu ndenge obenge siko M. Denis Les. Voilà maintenant c'est pas nango. Vous comprenez? Yosa journaliste d'investigation, il faut bien bon monsieur Denis Les. Pour nara ya ba pasteur azali souté. Même chaka Kongo auto région de biso ayebike, minamnito akoma na ye porte-parole ya Fali, porte-parole ya ba héritier. Vous comprenez? Musala ya Nzambe pena comme il se doit sala ngani souté. Alors ndenge immortel Kaniki azuli Kanisi a reporté plainte. Mais je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Quelqu'un comme Marie Missamu, où a tika biso na pasi, ti le auto regrettera. Na ebiso na pesi témoignage moko. Marie Missamu apesa ngambongo ya prédote nanga. Aobi makutu mbango a aucune production mo ba pesi mama pesa mbongo Gilles. Na kuti mama na zumbongo apesi nga. J'ai travaillé beaucoup avec la sœur Marie Missamu. Natani kombo awa Yves Abdallah. Yazo ke. Yango na lobi boye. Il y a un alibi boy. Chaka ko ngwaye nega siko. Ngai eloko na osenga na bandeko tu bota la biso makambu nyoso o Denis Les alobi na télévision.
bo déconsidérer yango à l'immédiat. Eza Lukuta. Ezal te. Sans le bico. Non non non. C'est là, tchaka kongo c'est là. C'est là où comme wana. Loba. Sans le bico Ezal Lukuta et sonné bien te. Loba ndenge Zak la lobaka. Viens abiso Zak la lobaka. Et à Lukuta mako ya sakanate. Mais alobi nini? Alobi que c'est Marie Misama bota mwana moko boya mobala na 15 ans. Abota na pasteur moko azala limité. Kobanda na scène de ti na échangeur na 4 wana. Siko na soko zuka kabanda scène de ti échangeur. To mona pasteur Sonic Afuta, pasteur Moïse Mbie, to mona pasteur nani Mutombo, to mona Marcelo, pasteur Kankenza. Na tant que pasteur au église ça banda boy banda scène de ti limité. Omoni. Otangi bon mamo langi azadi ya mwasi na mbal ne bango to bakufa déjà. Kaba o tangi vas-y. Oh na tangi wana. Sikoyo omoni sikoyo bo na lingi na faire comprendre ne batuke na rappeler batuke ti denile sa babilo wana. Azobwa que l'année pasteur Sonic Afuta. Bon pasteur de Sonic Afuta a moninga na été. Vous comprenez? Pasteur Sonic Afuta na matanga ya papa ya Moïse Mbie. Apôtre Emmanuel Mbie Moulaya. Alobaki kaka que ba pasteur ya premier degré ba mataliboso. Ma béni ni pasteur Sonic Afuta salaki. Ce que le quoi pasteur de Nile sa matakité. Protocole est là qui est barré ba note yoko matate. Mbalabo asiliki a comme ko sala be mission ko chrétien Marcelo, ko chrétien pasteur Sonic Afuta. Sonic Afuta moninga na été. Sonic Afuta temple à tongi wana na sendwe. Ya ça na ngote. C'est là question sur réponse madame. Daché bonjour. Daché. Daché. Allô? Allô? Oui, Daché. Yo zara qui chez l'orchestre à Marie Misamu. Marie Misamu a bota baraboni. Hein? Yo nani? Daché se présenter aux nani? Ça va. Te, Tchaka Congo, Oyoki. Oyo c'est la rame mutakufa après que nous mbongo na gouvernement. Mais likambo siko Oyoki. Non, yomo Oyoki. Non, par rapport à donc ça m'a les ces informations de l'eau. L'obit de ça la RTNC, ton guerre contre RTNC bien go. Na yebi ke o sala trop non. On va rater non, yo kangana. Tu as bebi sa kombo ya artiste oh yo betra kananu. Est-ce que tu fais normal? Yo kangande ko nanga zira. Il y a une invitation. En ça danger salama pona ko soutenir l'artiste. Yo kana ko défendre ba cas malheureux. Les cas passés était à Kandani dans di banda. Les gens à Kaya Caribou Varieté n'a fait sa information désormais émission Caribou Varieté est commis gratuit. Mais on dit pas sauter. Voilà ton ça la émission parce que voilà ton ça la émission là où est la sonne biso que l'ambassade de France de Salate. Voilà il y a Marie Misamu ngai je crois parmi les artistes chrétiennes on va soutenir c'était Marie Misamu. Nayebi vie à Marie Misamu ndambo. Mais ngai Marie Misamu ça kana mwana moko rit on a yebi. Mais en tout cas ça mala moté ndenge na kutubi de son na bino. Moni mémoire la moto baby ça ngoté. Les morts sont morts. Vraiment que nayebi té passer des listes tant ça évidemment en tout cas à ma connaissance ngana yebi Marie nazo kina ndako na etongo pourquoi aza pa nanga en tout cas ngana mi oyo dash nani chef d'orchestre Marie Misamu so par hôtel Kanik comme on est en moi. Merci beaucoup papa Chaka Congo. Toujours dans le cadre de l'émission, il paraîtrait déjà que plainte moko est déjà dans le parquet kuna au bas déposé contre pasteur Denis Les. Tenga kuna sepele ndenge kulutu na ngai Chaka Congo abakisimo liloba wana esalinga bien. Le problème c'est quoi? Ceux qui artistes au bas ndeko voler na groupe ya Sœur Marie Misamu bandimi ko porter plainte contre monsieur Denis Les. Mais moi je suis d'accord et je l'appuie d'ailleurs. Vous comprenez? Babenga no Denis Les. Vous comprenez? Batu na ye. La kisa biso kasi mwana ngo avanda na commune nini. Et puis lelo oyo papa motako sayote. Test ya ADN et kendra so Afrique du Sud té. Liboso zalaka test ya ADN. Batindi de ken Afrique du Sud bozeli réponse oyo la bino après 1 mois. Lelo test ya ADN comment ko sala malango awa boy na ba HJ na ba hôpital belé comment ko sala mwana ngo basali test ya ADN ya ye
na mikuwa ya se mwana wazali yango d'abord bakobanda wana bakobanda liboso wana batuni d'abord Deniles ta Marie bisa so na se mango comme les Marie abimi wala Joseph wala Joseph yango na lobi ke omoni biloko boko vietaka Congo il faut pas qu'on se parce que omoni Deniles a comme luka ba base trop batutu ba yebi déjà ba congolais ba bazo baté batu ba yebi ki akoma déjà porte-parole nzambe papa akoma yoka na lobi boy ngai ngala lobi na zo benga ye Deniles pour parmi ba pasteur azali souté sikoyo yasa la boy na plainte ba porter contre ye akeno lakisa biso esika nini mwana ngo d'abord azali de 1 et puis toleki na deuxième étape eza d'abord justice il faut ba pousser bango tout ba sala ADN eza Nicolas Kisaki soki mwana ngo aza ya se Marie Misamu soit aza mwana ya mutu mususu ozomona et puis pasteur oya lobike pasteur mo abotana se Marie Misamu aza na limité ko banana na sende tango pasteur sona lobaka ke mipende ko ya Marie Misamu yebi yango de siko yoka na ebisa non tala chaka Congo nazolo bango bato batala biso mokili mobimba nga je suis le seul je dis je suis le seul à tuna se Marie Misamu question wana nga na tuna ye ba musicien à se Marie Misamu nde botala nga est-ce que na consito na consité na tuna se Marie pourquoi le pasteur Sonika Futa alobaka yango na tuna voir même pasteur Sonika Futa ye moko question wana azoloba nazoloba na micro ye moko pasteur Sonika Futa la nabiso alobaka yango boy je crois que batutu bana nabiso ba okanga explication une fois pour toutes et ça là qui lors d'une prédication na prédication c'est na prédication à les filles de Sarah au monde ba fille ya Sarah pasteur Sonika Futa ote ya bango alobi bino ba fille mobimba bokoma olati sengle manini mabele zo monana olati jipe mukuse okombona mipende zo monana atuni bango est-ce que bino déjà ne boza bosi bomona déjà mipende assez Marie Misamu boni atuna ondenge nini non atuni pour yoka pourquoi nga na répondre là viens chaka yo Melanda non Samba zana on a Sonika Futa yoka malembe yoka il faut comprendre chaka Congo yoka yo de si baraka nzembo déjà yo za mwindu ciel yo lokola nani vena biso kaluji yoka abike ngai ki mwindu balobi boye yoka mais toutes les questions à répondre aussi alors pourquoi pasteur Sonika Futa alobaki yango par rapport ya c'est Marie Misamu azali artiste oyo abeta trop l'église na ye et puis c'est Marie Misamu alataka toujours biloko milai est-ce que na côté na cosité non voilà en tout cas c'est voilà na cosité na yo mo loba la micro na côté na cosité côté on a raison c'est Marie alataka toujours on peut exemple mais oui mais c'est normal. L'exemple peut être l'exemple. Non. Après ça qui est exemple par rapport à Yakolobake, c'est Marie Misamu alataka jamais et loko ya mokuse. Alataka toujours loko yo ezo benda na mabele, barobi na tout. Et baneko benda na mabele. Voilà pourquoi a rappelé que na ba fille de Sarah, l'église na a prêché. Ayebi si ba fille est-ce que bino lo bokoma kolata ba sengla mikuse mabele zo mona na pona nini kolata ba jipe mikuse pona ni bosala bongo. Parce que ce n'est pas bango. Alors est-ce que tant que c'est Marie Misamu yaka obeta en église awa na armée de l'Éternel, est-ce que si bon monde la ta jipe bon monde de mi pende na ye question tuna ki ba fille wana yango wana siko batu bazo yango ba transformer yango na ndenge ya mabe parce que soni ane côté ya ba fille aisi bango bola taka ba biloko milai lokola c'est Marie Misamu ezala ki nde bongo o comprendre yango na lobi ke eloko oyo Deniles alobi wana azala sincère ya kozonga na télévision aya ko retirer maloba na ye au cas contraire toke na ye boyi aza musala nzambe banga basala nzambe nalobi na ngabo etaka Kongo talanga na misu akokwisa yo na ye bo toke na ye boyi ayebi bien o comprendre bon ça va voilà merci bien chaka nous intervenir Lilo Basuka en tout cas que évitons les buzz. Il y a mon mémoire qui était à Kanda pe na boloko. Voilà. Ils ont prendre quand il passe à la télé, le ba biloko yebi. Ceux qui ba tourner yo. Exemple, en plus exemple il y a Licha Chombo. Licha Chombo avec les makala non. Ngaza misete o ya sala ka o me bibembe na kata mituka. Ils ont prendre. Waze o funda ba tourner na juge.
Lisa Chomo, tangela biso miseni mema ebembena mutu ko baloba. Ils pas il fallait que personne parle tout massimo donc laisser pardon. En tout cas vraiment que da remercier papa biso Bobo Lionela acte sali pour arrêter qui plainte en tout cas merci. C'est très important. Remercier papa de Jeko comme Lumba, pour remercier en tout cas vraiment c'était dur mais l'égalité à Kanda conseil de ça yo changer façon d'ailleurs pour le bela. Mais attention net yo na monaté l'émission na yo pas que de fond na parquet non so ina devant le micro Sandra Bumba allez Bumba allez Bumba pour l'anniversaire émission no vraiment il faut bébé c'est no il faut le makambo yebi na monsieur ndekolangai que au monde ba analyse sali attention avec ces trucs ici avec ces trucs là. Merci vraiment avec ta permission de Rolanga na CP na conseil Vetchaka Pesi. C'est très important. Bandeko faut bailler barake micro so ba pesi au micro. Et l'ingolo baté que n'importe quoi. Vous comprenez? Micro il faut le essentiel pour transmettre message. Vous comprenez? Ceux qui mutu ozu micro lokola objet moko bopona yo o luka ba base. O luka succès. Soit quelque part makamone ko sala succès za souté. O comme ko luka micro et puis ça au succès. En tout cas, il y a malamu mingi soki mukete. Vous comprenez? Totika molimo ya ser na biso Marie Misamu epé manakimia ici ke zali. Mais que muto le kana télévision a ça la révélation moko boye. Oyo eza na maboko na makolote eza mabe makasi. Vous comprenez? Mabe makasi mingi en tout cas nazo senga na batunyo surtout balanda ki message ya ndeko na biso Deniles bo déconsidérer yango. Pourquoi bo déconsidérer yango? Pour des choses. Soit à Zoluka Bez, soit parce que le pasteur Sonic Afuta, tant que le pasteur il y a premier degré, na ba obsèque, il y a papa Moïse Mbiye, ba pasteur Miso ba mati, yé ba boya ki mata. Tant ba boya ki mata, a commis que Lucas ko s'attaquer à pasteur Sonic Afuta en disant que pasteur Sonic Afuta, ceux qui n'ont par rapport à au moins na moko botaka sona non, tous à la même bateau. Tous à la bateau. Moutouna Nzambe basakana na yete parce que on va attirer ma malédiction, ma casse na vie. Vous comprenez? Yé asala o azo sala wana, ça n'engage que lui-même. Vous comprenez? Ça n'engage que lui-même. Vous comprenez? Ana moi si moko ma yele maman na biso Tina. Moi si moko ma yele une bonne femme, une très bonne femme. Mais ngelo na osenga kaka ke il ne faut pas ce n'est pas bien. La sœur Marie Missam avait une grande famille biologique. Vous comprenez? Mais quand vous passez à la télévision pour dire n'importe quoi, la sœur Marie Missam avait un enfant, un garçon de 15 ans, patati patata, et elle a fait cet enfant avec, je ne sais pas, avec un pasteur. Mais attends, est-ce que vous avez des preuves? So ba memia na justice ndenge kaniki alobi ba memia na justice ba ke na ngoti na suka est-ce que Denis sa akokopesa ba preuve nyo surtout ba sali pe test ya ADN maramunyo surtout tout bongo so le tomber ke maramba lobi eza bongo te yebisa nga siko après ko maramba ba réconciliation oh bo senga pardon botika ndenge taka ko ngauto loba o mon tamba to ba na micro ba bosanaka après ko maramba o te to senga pardon to bo mamoto to za bandeko. Mais tant que tout ça, pourquoi les gars qui ont un micro pour dire de n'importe quoi? Il faut éviter de parler de n'importe quoi. Des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut éviter. On comprend? Oh, papa. Merci, Gilles Ngandola. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus. Malobano Yasuka et votre numéro de contact. Ouais, merci beaucoup. Merci. Moi, Likolo. Bolimbisi na batoto balaninga mokil mobimba bolimbisi. Moi je m'appelle Jules Ngandola. Donc moi na honorable Ezacle, moi mbanga ibele pena. Ce que mona que la sœur Marie Missam d'abord azalaki honorable Ezacle azalaki manager na ye. Mutunyo surtout ayebi. Ya osamba ko tout manager na ye. Ngai nazalaki attaché de presse ya sœur Marie Missam. Ce que yoka makambo denide salobaki nde pesinga kanda e révolté nga. Voilà pourquoi na ndimi ko leka l'émission oyo. Et je pense qu'à Ozong la souté. À Lobasu ba makambo loba ki wanati. Vous comprenez? Pourtant qu'il a continué au loba. Ah, hier un journaliste était, ce qu'on regarde un journaliste. Ce qu'on imagine la suite. Hier un journaliste était. Regardez un journaliste. Ce que vous imaginez la suite, ce qui a continué au leka
koloba makambo wana donc nga siko na kopanza ndenge nini donc na loba kutu koleka ye musika vous comprenez donc atika dossier atika kombo ya se Marie Misamou epema na kimia aloba ngo lisusu te là je serai d'accord avec lui. Vous comprenez? Merci beaucoup. Alors bandeko tout bolandi biso ceux qui m'ont contacté c'est simple. C'est simple, peut-être vous avez des remarques, vous avez des suggestions, vous avez des conseils, vous avez des félicitations, je ne sais pas moi, mais au Béngar, plus 243 999 131 004. Je reprends, plus 243 999 131 004. En tout cas, merci beaucoup Alvin, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée parce que, vous savez, c'est Marie Misamou, Ponanga, a représenté beaucoup. Vous comprenez? Alors, comme on a moutou atanga kombo de Nandinga Mabe, na rozalaka d'accord nango mukolo mon côté. Vous comprenez? Tu as eu Lukanga, pour yebike, nazala qui peut mener à Marie Misamou, na travaillé avec. Vous comprenez? Alors, nalbika ke débat on a le kouta, il faut si là. Deniles atanga lisu kombo ya se Marie Misamou te pasteur Deniles Tchaka Kongo tala muno nanga Tchaka Kongo tala muno nanga papa Deniles matali wa oyoki tala ana pouvoir akoko isayo bon de toute façon bon vraiment beaucoup de fois pour moi espère vraiment toujours la problème à moko c'est des moments il y a des mots est très malade tout la rabi bembete une année bana luka ba évacuer d'ici il y a des mots et à la maison vraiment que de ça la passe mingi na remercier mingi vraiment en sous zolo et ce qui ont en sous zolo vraiment merci